Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini mosali na Nzambe akoki kobongwana pe na nzela ya lokuta pe na nzela ya babenga ete ndoki. Bandeko babolingo lelo awa na poto tozali komona ndenge nini ba soi-disant ba pasteur mosusu oyo bakomi kobima kote ya opposition. Bandeko mingi bazali ba pasteur te toyebisaki bino bazali bato oyo bazali koya mpona koincite kaka peuple ba diaspora congolais mpona na ndenge ete basala ba trouble basala ba makambo ndenge na ndenge me balati kazaka neti koloba ete bango nde basali ya Nzambe. Okomona ete basali ya Nzambe bango bazali kobenga basali ya Nzambe bandeko. Okomona bakomi kokende kotalaka ba verset biblique oyo akala oyo ndenge nini Nzambe azalaki kotinda ntango mosusu okomona aprepare Moïse po ete bakende kolibere bana ya Israel. Okomona ntango mosusu ba verset mosusu ezali kolakisa ndenge bana ya Israel bazalaki kobunda bitumba ndenge mpe basali na Nzambe mosusu bazalaki na kati na masolo bakomi kokende kozwazwa ba verset biblique wana po ete bango mpe bakomi komikotisa na kati mpona kolinga kosala na yango masolo ya Congo. Me bandeko babolingo tozali koyebisa bino bato mingi bazali nde kolala pongi, bato mingi bazali nde kosakana, bato mingi bakomi kozwa bamasolo oyo neti bamasolo ya liseki. Bandeko babolingo ezali na tata moko oyo kutu biso tokoki kobenga ye pasteur te me tokobenga ye nde congolais kuluna. Ezali na papa moko awa bazali kobenga ye bato bazalaki kobenga ye pasteur Epaphrase me biso tozali kobenga ye te pasteur escroc. Bandeko oyebi ete ebongaka malamu mingi ndeko ezala moto oyo ebi liloba ya Nzambe te baloba ete tala moto oyo escroc, tala moto oyo boye. Ntango mosusu bato bakoloba ete c'est normal mais lobi po koki kobongwana pe otiki nzela wana. Mais ezali mabe mingi na moto oyo oyebi deja liloba ya Nzambe, oyebi mibeko ya Nzambe pe ozali koya kosala makambo ya aventure na kati ya milie ba congolais. Kaka ndenge baloba na Biblia ete ebongi malamu na moto oyo ayebi mibeko te soki aye abongwani wana nde ntango mosusu Nzambe ya kolimbisa ye. Soki mpe ntango mosusu abongwani te esambiseli na ye ekozala ndenge moko te na moto oyo ayebaki liloba ya Nzambe mpe aboyaki kotosa. Bandeko
Comment expliquer moto oyo babengi soi-disant pasteur et pas phrase? Bandeko, azali koyokisa ba pasteur soni na kati ya poto. Bandeko ba bolingo. Boyebi ete lobi awa tango pasteur Mukuna awuti koya awa. Bino moko boyebi ndenge nini bakon mbata na ba faux pasteur oyo Epaphrase ndenge nini babebisaka réputation ya pasteur Mukuna. Pe bato nyonso bayebaki ete lisolo oyo soi-disant pasteur oyo Epaphrase azali koloba ezali makambo ya solo. Mais nzoka nde bandeko ezalaki na yango bambata. Donc ba masolo kako ndenge balobaka masolo ya simandaku oyo bakongole babotaka pasteur azwi yango akomisi yango lisolo na ye oyo akomi kokende koleka liboso ya bakamera mpona kolukela yango ngenge. Bandeko ba bolingo, tango pasteur Mukuna ye, pasteur Mukuna azalaki na interview bino nyonso tu boyebi. Après ekomaki na moma moko pasteur Mukuna alobi ete tala moye penza to sala babiloko nyonso bozali koloba te ndenge bolobi bototonga stade moko ya monene po ete totia bato na biso nyonso tu ezali kaka kosenga ete ifo tozala na makoki. Na mbala moko journaliste alobi ete papa boni yo okende kolobaka makambo ya makoki biso towuti koyoka lisolo moko yo zwaki 200 millions oyo bapesaki yo po ete kuna na Congo po ete osala propagande ya Joseph Kabila. Eloko oyo ngai na félicitaki pasteur Mukuna pe na monaki ete azali moto moko azali honnête. Bandeko, pasteur Mukuna alobi ete avant nasala déclaration na ngai soki moza na numéro na ye tobenga ye. Bandeko, baye kobenga pasteur Epaphrase soki biso kuti toza kobenga pasteur mais baye kobenga Esco Epaphrase. Bandeko, ozomona Esco mobimba azwa amilatisa batitre ebele ya ndenge ya kimosali na Nzambe nzoka nde aza na ye Esco. Bandeko, boyebi ete eloko nini eyaki kosala tango pasteur Mukuna ye moko azwi telefone abandi koloba il fallait komona ndenge nini Esco oyo ya Epaphrase ndenge nini abandaki kolia monoko. Bandeko, eza kutu likambo toyoki na masolo te biso moko tolandi yango. Oyo ezalaki pasteur na ndenge kaka azali koloba oyo ezalaki pasteur moko ya Suisse, pasteur wana ya Suisse nde moto azalaki na bapeti na ye atindaki bapeti yoka bamasolo yango ndenge ke mulai mais ntango azalaka liboso ya kamera aza kobeta bamasolo ndire ye moko nde moto aviva yango. Bandeko, oyebi tokoyebisa bino ya solo moto oyo ko azali kobela po ete abeti monoko epai ya pasteur Mukuna po ete ye na motema na ide na ye akanisaki ete ezali kaka bamasolo ya bango mibale na pasteur Mukuna abeti monoko. Sikoyo alobaki ete tango pasteur Mukuna alobi en tout cas sala to démentir ba makambo oyo alobi na kokuta mpe na ba journaliste moko na kosala tu mpona nde sikoyo eloko nini esalaki. Bandeko, bato oyo ba opposant ba combattant banani ba combattant babengi balobi omoni teke soko osali likambo wana ezali neti osimbisi biso touche yo koki kondima likambo wana te yo ifo loba kaka ke no likambo wana ezali ndenge wana. Bandeko, po mona ete pasteur aza dirige na Nzambe te mais pasteur akomi dirige na bato ya mokili, bato yango mokili yango nde banani bako mbata. Bandeko, oyebi pas même 3 jours ye wana ye koleka lisusu liboso ya kamera akomi lisusu koloba bozoba pe aza koyeba te ke ndenge azali wana mokili bamoni ye pamba ndenge azali wana ko ye aza susu moto bakoki kopesa valeur te. Azali susu moto bakoki kopesa valeur te po mawa mingi nde makambo alobaki na ndenge betaki monoko abeti monoko na telefone aza kokoka kutu koloba te.
et pas ya pasteur Mukuna sikoyo alingi ye mpo ya kotalisa biso bamakambo wana eza mbongo te jamais bobo tala tika lokuta tozali bato ya 32 ans te oyo ya ntango ya deuxième république soki ngwanda asi abengi yo ayebisi yo galobi kosala eloko wana te mpo soki osali yango tala boye oza kolinga koya kodistraire bato pambapamba yo oza pasteur te yo oza aventurier comédien bandeko bolanda nanu na babilili botala ndenge akomi kopelisa monoko moto oyo azalaki kotatabana oyo azalaki kokoka koloba te bandeko ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete me ebongo ye mama Rosalie ndenge nini azali koloba bamakambo ya boye ebongi malamu tozonga nano mwa nsima boyoka ye ndenge abandaki kotatabana epai ya paster Mukuna epuis boyoka ye après avoir bacombattant babengi basali pression balobi kondima likambo wana te tikalanga na position wana epuis azali koya koloba ete ngai nakoki kondima teke naloba ete o paster Mukuna bo bapiégeki bapiége yo awapi bapiége yo awapi mpo ete eloko esali ye soni mpo nini ntango bandi kosola na paster Mukuna ayebi eloko nini ya koloba te mpo yebi te ezalaki makambo ya lokuta sikoyo baninga na ye babengi ye balobi me ndenge nini okoki kosala boye okoki kopolisa ekipe te omoni teke soki osali bamakambo wana ezali mabe mpo na biso nde sikoyo aleba yebisi ye balobi yo kende tikala kaka na position na oyo tokobenga ye nani aza na ye kuluna yango na tolobi bandeko bapaster oyo nyonso boza komona baza kobima kota opposition eza babiloko moko trike oyo baza koyokana basala ndenge nini ya kotinda kaka bato na ndenge ya violence omoni paster aza kotambola na lokuta oyo boye mpe aza koyoka mpe soni te bandeko na bana na ye mpe baza kolanda na bainternet baza komona tala ndenge tata aza kokosa mutu tala okondima te soki to mpo otali mwa motu na ye wana mutu moke okokanisa kutu kelobi ete tata oyo bazokosele makambo nzoka nde ye nde moboti makambo ndenge azali wana bandeko ezali mpasi mpe mawa papa Botamba tiela biso nanu baelema wana totala ndenge nini abetaki monoko epa paster Mukuna après tango ekosila bato babengi balobi no okochange position te sino te ekopolisa ekipe na biso bakombata balobi na ye batie pression nde aye achange version mpe abandi koloba bandeko alingi akosa ete bapiégeaki ye ya nini eloko nini oyo ezali kolakisa wana ke bapiégeaki ye po ete ye moko abandaki koloba nde na telefone eske motu mosusu abandaki koloba na place na ye mpo loba bapiégeaki ye tata tika lokuta papa Botamba tiela biso babilili wana totala paster oyo ya aventurier oyo aza kopesa bato batitre oye paster ya bonzoka nde comédien moko na kati ya poto oyo bazali kodistraire bapeuple congolais bato ya boye nde bazali kokangela bato banzela ya lola moye bomona nzela eza te bapaster ya boye baimage s'il vous plaît papa Botamba. alobi que yo ozwi 200 millions de dollars na kati ya gouvernement donc ntango yo olobela biso qu'il faut bamoyen mpo otunga mwa mini stadium toyebi te 200 millions eza ebele papa ezali bakalkeza basonika futa banani nde bakomisaki yango lelo oyo moto atikalaki oyo tokanisaki ke yako kosauve likambo wana koloba oyo akomaki na impact mondial mpenza ezali paster Mukuna. Mais le loyo, pasteur Mukuna n'est plus avec nous. Pasteur Mukuna zako sala mutuma kasi ti liboso ya tukuta. Ata ukei tetiri bakwenda no malembe tukute kei malembe ti kaka na mwasho oyo. Olive lembe pa tukute ingeli na kasi na libenga ya pasteur Mukuna. Ozolo ba minga parabole expliquez-moi mkiko bande kumsu wazo comprendre te tukuta wa. Mukuna pasteur Mukuna mbongo esombiye. Pasteur Mukuna il fallait akele na Brazzaville boyoki to bande ko bazana mboka bakolanda eloko interview lobi batala. Pasteur Mukuna il fallait akele Brazzaville ba pekisi akele Brazzaville parce que 200 millions oyo ba pese pasteur Mukuna donc pour te apesa message na kati na ville lokola ye azali pe likolo sikoyo makambo mikolo ezali pasteur Mukuna ke batu des dollars pour te aide sa peuple pouvoir en place ba pesi pour te aloba yango polele ke batu tout derrière to voter kaka Joseph Kabila to voter asala ba publicité ndengwa alors moment na ya linga ke ne braza ba non sinon te okokima bongo ebele okokima
liboso avant de voyager au Mboka il faut oublier sa message. Alors voilà bande ko ba bolingo ndenge totikali le. Bon, maman na base que n'habite o ya lubi comme nenen. Pas phrase. Bon, le collègue a taille comme ngai, je préfère que to bengaye. Ce que vous avez un numéro naye, puisque ngai na zala kapolele polele. Même chez nous, ba ibi ke na za bongo. To bengaye, to yokaye, nasima, na lo ba quelque chose. Eh ben, on va l'appeler tout de suite. Hein. Passer par France, il y a Belgique, à Zolo Bepa, il y a 200 millions. 200 millions. Là, c'est passer beaucoup na Suisse, na Kanichi. Tinda ki bana moko po ete ba como ba ba coordonner na yo. Na Kanichi na poko peut-être ako salima kamingi soka wote musala donc on va dire que 20h. Na Kanichi yo zana Skype te. Olebi? Zana Skype te. Te. Ozomona ke passer ya Suisse. Azolo makambo ya Kinshasa na ba filmation nyonso 200 millions ya dollars ba PCV. Non parce que ye azali na commune azali mutu ya CNRI donc azana ba mona ye baza ko travailler wana tilelo baza ko pesa information donc donc la information ba Marie Micha Mwana va être confirmé par Batonaye donc confirmé que tumeki ko tuna ba ndimi mususu ba approche ba lebi oui ezali exactement mais oyo yonde tuzaki na confirmation te yango na isaki na comme moyen de tout doit évêque tout parce que c'est le dernier espoir de l'évêque qui comment de choses pour vraiment ce qu'on tourne na Kinshasa ba ko ebise yo que évêque a ordonné na l'église nyos politicien moko kote pour na la campagne. OK. Et l'équipe partout. Mais mon tour a 200 millions. À quoi côté les ma pour n'être na koloba que ba politicien ba kote na l'église na bisote. Non plus. Alors papa c'était de tout approfondir du colonna yango wana oyo pesi wana. Donc je crois bien que lobby déjà tout approfondir. Thème na yango ezalaki nini? Thème ya au message au pesaki. Ngai na banze que na yebisi mangomba nyos na ye na babande na banze que batu nyos bakolanda ngwe papoy. Ya que politicien moko ko côté l'église te mais là na yo ka besoin que mais tout d'abord ngai moko la chaîne à télévision na boui déclaration politique. Donc la chaîne ngai c'est la radio c'est la télévision du cambo politique et les kakate. Ngai moko na boui politique. Na za pasteur na kusala musala na Nzambe mais sikoy na kusala déclaration pour na mutu pour na kozoni. C'est-à-dire que là na ko senga yo papa et kozala malamu lero kolobowana ko démentir yango pe ko senga excuse puisque avec mukuna sur place batu bayebi lit o yazo sala pour le tema o l'église na kolanda oyo sali oyo tindela ngai et puis lobi na ngam interview na ba journaliste moko donc ba ko chana YouTube ba ko chape na Congo number 1 donc nako meka ko approfondir sur ce que qu'on a fait à travers Hollande. Et bien voilà, de retour sur votre site préféré Kazarima.fr, Leloto Yambi, le grand évêque Pascal Mukuna, il est là avec nous. Tout de suite, Boutiko Yoka, interview, na téléphone, interview téléphonique, il y a Papa Nabiso évêque Mukuna na pasteur Epaphras Oyo boyo ki binomo makamba otolo basiko yo. À vous de juger, vous êtes le peuple hein. Boyo kaki oya lobaki boyo ki pe oya utiko so la siko yo na pasteur na papa évêque. Donc c'est à vous de juger. Voilà, alors
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre de propos? Nakoki koloba ke mama Radio Likembe pe bana somi nyonso ya Congo Zaire epai wapi bozwami na mokili mobimba kuna na kati na mboka mpe libanda na mboka na diaspora na pesi bino mbote pe losako mingi ngai wa bino sinzili ya bana somi ya Congo Zaire Dr Epaphras Meok pe mukambi ya Église Full Gospel na Belgique et puis responsable ya Radio Likembe mpe responsable ya mouvement des ambassadeurs patriotes de Dieu résistants au Mont Carmel que je suis, que nous sommes oyo ya basali na Nzambe ngayo nazolo belabino lelo nakalisi botalaki ba video oyo na lobalaki likolo na etamboli ya ndeko na biso évêque pasteur Mukuna na Kinshasa ezali confirmer que pasteur Mukuna akomi kopengwa nzela akomi kolongo na mulongo na biso kukombattre na kolite pour na libération ya Congo akomi kolia na mesa ya Jezabel mpe na Cab alors lokola ba pasteur mususu wano balobi bazali ba prophète nzokande bazali ba faux prophète ba prophète à Cab alors yango wana avant-hier c'était avant-hier na lalaki na yoki coup de fil na yambi nzokande pasteur Mukuna baza ko piéger ngai baza ko enregistrer je n'ai jamais dit que makamna lobaki pona pasteur Mukuna eza lokuta je vais démentir ya ibisi ngai que a sali message a sali ezali attaque contre ba gouvernement wana tuna ba pasteur baza ko soutenir bango ya zali na bango bumo côté na lobi na lobi pesanga titre pesinga titre te na ibisi na lobi na kotala lobi talaka na YouTube na lobi na kotala soxi ya moyen quoi ajouter quelque chose sur yango na quoi approfondir quelque chose mais je n'ai jamais dit que je vais démentir quoi je suis un homme de Dieu oui nangai Bible lobi ezala oui non ezala non. Qu'est-ce que je peux démentir? Même si Mukuna me donne de l'argent, je ne peux pas démentir. Même si Marie Missa me donne de l'argent ou Lorbongo ou qui que ce soit, n'a qu'au démentir et là comme côté. Nazali, Sinzidi, pour nous informer peuple, pour que Banzela Boyazali mabe mutu Boyazali plus dangereux pour être peuple à Kebanaye. Ndenge tozakolob. Ndenge bozo yokapena ba pasteur Mususo, pasteur Moko ya Lipas Jean-Claude, à Kangami na Kishasa, à escroquer Lydia Muchebele. Donc, et puis à Kishasa, ndenge bozo yokawana samedi passé, mariage et Salemaki. Na leki ya Dorcas Kaja na Kishasa donc awa tiki fiancé Lydia Muchebel kuna fiancé botala etamole ya ndengo bato tokokolana me bino boza kolukanini bana Nzambe tango baza ko yebisa bino bokeba naza ko beta alarme ndenge muninga na ngai piloli pasteur apôtre Guy Penyela alobaka ete tozali alarme biso tozali alarme pe tozamiso soki tomoni mbeba tokokebisa bino kita vubo profondir ba recherche na ba nini kotala tozana groupe mobimba ezali ko sala musala butuna moyi na Kinshasa wana pona kotala lolenge ba passer bazali ko agir kotambola kolia ba baza kolia bambongo na ba baza ba PD ya mwana ndeke wana toyebi bango mikolo eza koya ndenge na lobaki ete ekozala ventre boa pasteur Mukuna banda kala la kakibiso pona arrestation ya ndeko na biso kutinoke ako ventre boa tilelo na ventre boa te toyeba banani bazali na likitawana pasteur Mukuna lobate pasteur Mukuna akaboni na mwasi na toyebi te pourquoi tilelo tozako yoka ba eko muso zako yela biso ko uta na Afrique du Sud mais toza la sembo po tokamba bato na nzela elongo bani ya solo to lukate soki musali na Nzambe soki bakoselinga makambo na kovanda kimia Nzamba ko combattre mais na lukate na bana ubenga bato pona ko enregistrer bato ko loba biloko moko ezali na ntina te bande ko babolingo voilà ngai wabino sinzili docteur Epaphras je ne peux pas démentir j'ai pas le droit de démentir makambu mabe oyo bato bazako misala mabe oyo bato bazako sala na sena dévoiler je ne peux pas reculer en arrière pour na trahir ou ba combattant ou na trahir ba ninga na ngai ba homme de Dieu non plus donc tokanisa ki pasteur Mukuna soki azali yoki makambo na lobi oyo ameka koza contact na ngai po ete tout travailler en collaboration pour na humilier gouvernement satanique wana oyo basase wana banvaisser na biso na ba prophète ya Kaba wana tomoni un faux prophète moko awuti koleka na Kinshasa alobi ke comme na ye prophète Eli Nzenza alobi ete to soutenir gouvernement oyo bazako sala musama oyo soutenir te ya kokufa ye moko akufa ata muto liboso ifo kufa mikolo ya kokufa faux prophète wana bapesi mbongo po ete aloba biloko andengo wana bandeko biso ngai wa bino pasteur Shabani pasteur Aimé apôtre Guy Penyele na ba mususu ba ko sadere na biso tokozala bobele ko combattre gouvernement sanguinaire wana ba assassin wana akabe wana na ekirina ina ba faux prophète na yeto kubanda matana bangu na ngomba moko kukata bangu mitu ya solo bana somi boye ba ete tozali na tami bale
saison ya Salomon na saison ya David. Saison ya David ezali ya bitumba, ya guerre. Donc na yusaka bino plan B musclé à la vitesse supérieure, Esaïe 41, 21, 22. Donc tant ekoya oyo tant ya Salomon ya construction, ya réconciliation, ya kubongi. Soki na ko démentir biloko lelo oyo na lobaki information sur et net ya pasteur Mukuna ka ça lembongo déjà. Donc alors soki na ko démentir, un jour je démentirai pour Kabila que Kabila n'est pas rwandais, il est congolais. Vous voyez ce que je deviens na kokoma nani. Or que to lapandai na lubiet ko mona ngayo ko ya ache mutu bakat ko ya moni ke ezali mabe apporter plainte bakanga ngai so bakanga pona cause ya Congo ekozala sengo mingi. Donc na kanisi bino balandi ya radio télévision fongola matoyi boyo ka fongola matoyi bo approfondir na information et puis na koloba lisusu ete mpe balandi ya radio Likembe mpe bande kunyonso bokolanda nini oyo eza na YouTube eza na Congo numéro 1 botala eloko na ko informer bino ete donc nazaki piégé mais bazwaki ngaite donc nazaki piégé na évêque pasteur Mukuna donc vraiment mais soki bomoni bokomi ko benga ngai nazali ko yamba te to nazali ko boya bolobi akomi méchant non akomi corrompu non plus, je suis toujours à votre disposition mais benga ngai ndeko na ngai to sur makambo ya malamu soko rinko s'adhérer na mouvement na biso za musali na nzambe to za chrétien ou chrétienne et ko za na malamu to soutenir ngai na moi muke po ete to pesa ka pe bandeko o baza ko sala musala donc ezali malamu mingi matondo mingi na bino banso numéro na ngai ezali 0032 484 69 70 70 ou une adresse email epafras ministry05@yahoo.fr. Donc voilà, bande ko ba bolingo na kanisi ngai wa bino na za toujours na disposition na bino benga ngai l'air nyonso lingi donc na ko répondre na appel na yo. Vraiment bana somi to fongola miso bana somi ya Congo libération na biso e komi na nzela to fongola miso nzamba okitana lola te kaka biso moko ba congolais un David ya kubima quelque part pour être toko kokota na kati la libération na mboka matondo mingi na bino banso na kanisi mikolo ezako ya balandi ya fongola matoye bokolanda vraiment en live penza mo mulayi ba makambo ezali ebele donc tokubanda kotanga na ba kombo polele na esika na événement nyonso tout otangi soki bililingi peto te soki pe ba photo to tieli bino oyo akoki komona nga lokola moto na lokuta to moto aza kopesa information non fondée donc akoki na koya eta ata epa ya papa na biso fongola matoyi to na Kongo mikili to solo les ezali masolo ya libération masolo ya bana mboka to solo la po atala totala nani azali na kati na bosolo po ezana ba témoignage mususu ezali ba bombe penza ezali ba poison oyo toza ko bomba nanu et puis toza ko zo ba information na yango muke soki to bimiseli bino yango na bililingi mususu bokukamu il y a même des serviteurs des hommes de Dieu ba PD oyo mwana wana za ko zo na sima yepe baza ko zo na Louis Michel. Donc tout ça toza ko encaisser toza na ba bombe tant to ko ventre boa et ko zala likama. Donc toche mutubakata to ko leka bisika nyos matondo mingi bande. Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini pasero yo amona ni penza azali moto ya lokuta oyo penza na ebite naki titre yango bapesaki ye ya kipastorat il faut babotola papier wana mbangu na lombangu po ete oyo ezali babombe ya retardement to bapoison retardé mpona bapopulation ya congolais bapopulation congolaise oyo bazali libanda ya mboka ezali mpasi mpe mawa azali kokosa atala nsima te bomoni eloko ezalaki kolobisa ye bandeko soki boteli ata na baimage wana soni nde misu makasi yango na tomoni te meme na babelge basuspendre ye balingi te te ya po ete lokuta aza na lokuta oyebi ko ndeko oyo ko ata balobi ete ozali zoba mais soki otali kaka ozomona kaka ete tata oyo aza moto ya lokuta yo ozomona moto aza na motu neti ndeko babengaka nkelele eske akoki komemela bino bakongole makambo ya malonga tala ndenge
azali kokosa ezali pasi pe mawa nayebi te devant bana na ye soki akoki koloba nini devant bana na ye soni pe pasi pe mawa batata mibimba balingi kose respecte te ezali pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Vraiment mama Rosalie na koyebisa yo likambo ya solo pe bandeko congolais na koyebisa bino ya solo boyebi ete kozanga bokonzi o bato bazangi bokonzi na Congo pe ndenge babimi awa bakomi koutilize bato pe bakomi kosala n'importe quoi baza koluka nzela nyonso tu o ndenge nini bakoki koutilize peuple po ete baluka ndenge nini bakozonga na Congo mais tango toyebisaka bango ete nzambe asakangeli bango bizibeli bamonaka yango neti bamaseki bandeko babolingo meme bino moko botala kaka ndenge nini soi-disant pasteur aza kotata bana et après avoir asa moni ete asalaki mbeba ebimi na internet ya kanisaki ete masolo wana eza bango mibale na pasteur mukuna amoni ete nzoka nde ezalaki likambo moko batiaki yango moto nyonso ayebi mpo na koyeba verité polele lokola aza moto ya misu makasi moyibi moto ya lokuta ale ye wana bomoni aye lisusu après avoir bato batie pression balobi mpo na nini kondima te so kondimi ezali échec mpo na biso batie pression batie pression ale aye lisusu tala kaka na babuzoba na ye wana lobaka aza kokontinue yango bamakambo aza na bapreuve te kaka koyoka baleson di oyo bayebisaka ye omoni teke oyo aza pasteur te bandeko toza komiyokisa soni likolo ya bato ndenge boyi vraiment ezali pasi pe mawa bandeko babolingo koka mwa okomona elongi ya pasteur ozomona ete pasteur oyo mpenza pasteur moko akalme banini nzoka très dangereux ndenge azali wana na kombo yango kutu nayebaka te soki kombo yango ye moko muta amibambango kaka epaphrase bakombo ya baliko vraiment pasteur azokisa bakongolais soni na kati ya poto vraiment ebongi ete bakongolais kuna na Kinshasa bayeba ete tozali na pasteur soi-disant pasteur moko na kombo ya epaphrase oyo azali kokosa bakongolais awa azali kosala bamakambo koloba makambo ya lokuta azali koloba makambo na ndenge ya lokuta mpona kokosa bato vraiment ezali pasi pe mawa vraiment même bakongolais ya Kinshasa tokotinda baimage oyo kuna bokomona pe boyeba pasteur oyo ndenge nini azali kosala bamakambo koloba bamakambo ya lokuta azali kokosa badiaspora congolaise boyebana na ye mpe baza kotala aza kotala na soni te ke bana bakoki kotala bamona ndenge papa na bango aza kokosa amibengi mpe pasteur tala batitre minene azali kopesa ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa bapasteur aboye nde bakamgelaka bato banzela ya lola vraiment okomona tata bozoloba mpe tata moboti me nzoka nde escroc tout à fait biso tokanisaki kutolobi ya bapasteur mokuna baza kolia bambongo banini me nzoka nde babiloko kaka tata oyo epaphrase moto azali koinvente mpo na nini devant pasteur mokuna akokaki koloba te sikoyo lokola bato bakombata batie pression bayebisi babi non loba ata pasteur mokuna ye botelemi na ye tete a tete telema kaka na position na yo wana biso tozali tokotia o poids après ekochange mais ndeko bamakambo oyo ko ezali lokola makambo ya ngunda ndeko oyebi soko oye kobwaka ngunda ntango obwaki ngunda maloba oyo olobaka mbala ya liboso oyo badeklaration osalaka mbala ya liboso yango nde batenaka compte na dossier na yo na kati na ngunda oyo nyonso eyaka nsima ezalaka pamba nde likambo tata oyo asali makambo asalaki na telefone na pasteur mukuna nde wana biso toza koyeba ete ezali vrai vérité nde ezali yango wana parce que pasteur mukuna c'est un homme de Dieu tondimi yango parce que alobi malamu alobi na journaliste abi mama na kolingana solola na bino boye te mais soki boza na numero ya moto wana to benga ye to solola na ye
Et puis pasteur mukuna linga ki teke za na intermédiaire abengi ye moko baza ko solola. Botala ndenge e pa phrase bandaki ko beta monoko baza ko lia minu. Et comme yo était pasteur moko ya Suisse, un pasteur on a Suisse nda moto azalaka ndenga bandeko loba na linga la baluba kaka bino mo webi. Zalaki pasteur moko ya Suisse, pasteur on a Suisse sikoyo nda zalaka na ba petit na ye nde ba kende ki basalaki taye po ba filet yo po ba yeba. Ah bandeko. Et puis tant ozolo ba 200 millions bandeko. Bino moko ba congolais ba tuyama ele botu na 200 millions. Est-ce que na ba banque na biso kuna na Congo? Tozata na montant wana OK et go sala 200 millions. Pour baloba que Joseph Kabila na gouvernement na ba débloquer 200 millions pour ba pesa kaka na mutu moko ba pesa kaka 200 millions na passer mukuna pour ya goloba kaka ke bandeko bon voter Joseph Kabila 200 millions bandeko. Est-ce que bozo raisonner kaka ndenge kaka ba makambo bazango kosa bino 8 millions de morts. Nombre moko ka imaginaire bandeko. Année passée bazalaka koloba 6 millions. Lelo e koma 8 millions. Ndenge ba nombre ngo botaka bandeko. Biso moko peto kamwaka. Ezali pasi pe mawa. Bandeko ba bolingo. Tozali ko yebisa bino boyeba yango biso ba congolais soki to sali attention te tozali ko kende kaka na ndenge ya buzoba ko landa bato na ndenge ya buzoba ezali pasi pe mawa. Mais Dieu merci parce que communauté congolaise nyo surtout na poto to comprendre que pasteur et pas phrase azali moto ya lokuta azali escroc azali aventurier pe message oyo e ko kende na Congo po ete bana ya Congo bayeba yango bayeba ndenge nini pasteur et pas phrase alingaki abebisa réputation ya pasteur Mukuna alingaki abebisa réputation ya Marie Misamu alingaki abebisa réputation ya bato belé ba peuple congolais tozali ko yebisa bino il faut bosala attention po ete babiloko bato bakomi kosala ezali pasi pe mawa soni mingi pona biso ba congolais bato bazali ko yokisa kombo ya ba congolais soni na poto bangoyo soi-disant pasteur et pas phrase. Or que escroc moko azango ko balader dans la nature na kati ya milia ba congolais. Ami comme ici pasteur. Vraiment ezali pasi pe mawa. Mawa mingi. E nazali ko yebisa pe na bandeko mosusu. Bandeko oyo bazali ko loba ete radio Zoomel 1000 ezali radio moko oyo ke bazali ko mema batu na ndenge ya ba violence banini mais à un moment donné mitu na bino za ko sala te bato bozali ko koma boye mitu na bino ezali ko sala te na biso na bino banani penza bazali ko utiliser violence soki lelo balobi ba bimisa ba image na bino ba combattant ba bimisa na oya biso banani oyo bagoloba ete bazali ko inciter ba peuple na kati ya violence biso bien bino soki bolingi to zoba biloko na to chango likolo ya mesa to banda ko projecter yango biso na bino banani balobaka ete makambu ya koboma batu est-ce que biso to bino banani balobaka ete bakoboma bakonzi ya Congo biso to bino avant ya koloba makambu il faut bon raisonnaka pour lelo soki to lobi ete to tchaba makambu likolo ya mesa bokozala coincé contre mur mais bo continuer kaka bongo po bino boyebaka te bokanisaka ba makambo masolo bosalaka babiloko nyonso bosalaka na ba cassette esukaka kaka entre biso na biso ba congolais mais boyebaka yango même na parlement belge bazana ba élément na bino nyonso tout ba combattant ba makambo nyonso tout bosalaka ezali bien suivi bazana ba enregistrement na tout. Alors yo motoko ya ozako loba ete radio Zoomel 1000 biso tozali ona pona ko dénoncer nde bino tozali ko bimisa ba vérité yango na ba vérité o biso tozali ko bimisa tozali ko lobela bino bozali ko digérer yango te bokomi ko kosa radio Zoomel 1000 radio bino bolingi boloba penza ke biso tozali radio ya ko finga bato e soki bino moko makambo bosalaka boyebaka yango te o nini bosalaka bino bozako parvenir ko finga même bato liboso ba télévision ba nzoto ya ba mama na bango bozako promettre bato même ba violence na ndenge ya ba tuerie o tozana ba image
est-ce que bino penza boza na raison penza soki lelo balobi ata totelema penza devant la justice bino bokolonga toza kotuna bino bokolonga ndenge boprometaka bakonzi ya Congo la mort ndenge boprometaka bato mosusu na poto la mort bino bokolonga tala bokanisa te ke radio Zoom El1000 tozali bazoba toyebisaka bino moto waya komeka akotia mosapi na moto pe akotia mosapi na courant parce que bino bosalaka bamakambu bokontrolaka te makambu na bino ezali na ndenge bosalaka yango na ndenge ya désordre mais biso ntango tozosala makambu na biso toza kose contrôler toyebi ndenge nini tozali kotambola esika ya A toplasaka A esika ya B toplasaka B mais ndeko yo moto tozali koloba makambo mpo na radio Zoom El1000 tika kolekisa ta na yo pamba ozali koperdre temps parce que na minute ndenge tozali koyebisa yo radio Zoom El1000 ezali radio oyo soko meki topesa bino meme priorité tolobaki ete boza libre bokende bokota bisika nyonso tu ezala na niveau ya bajustice bokende bozali libre mpo mutu mpa mokanga bino aza te mais bino moko bokoyeba esika nini makambo yango esika bokokoma bolobaka ete tozali radio ya nsima ndako bolobaka ete tozali radio moko boye na kati ya kikuku mais il faut boprouve sikoyo na bakongolais ke tozali radio wana ezali radio ya nsima ndako radio ya kikuku boyebisaki na bato yake tomoni radio nani bato yango radio Zoom El1000 kikoko Sumaili bozwi foto ya mutu moko bobimisi nani passeport na ye bobimisi mais sikoyo bakongolais baza kotuna ndenge nini boza kokanga mutu yango te ti lelo sans réponse likambo ngo bokoti mai bozongi bafoto bopanzi lelo oyo boza kokontinue kaka mais boyebaka yango eza kutu malamu ti bokoya kokoma na position moko bokoya komona ke radio oyo bino bobandaki kokanisa ke ezali radio ya nsima ndaku nzoka nde ezali radio ya nsima ndaku te toyebi ete bino ebele baopposant ya congolais ebele bazali ya na poto basi bayebi déjà force ya radio Zoom El1000 mais lokola bozalaka bato ya lokuta bolingi kolakisa yango na bapeuple congolais te mais tolobaki ete bapeuple congolais bakoyeba force na biso kaka na baémission ndenge tozali kopesa mpe na basango tozali kopesa mpe na makambo tozali koyebisa bango oyo ezali masolo ya kati oyo bino boyebaka te ntango tokozala tolobi après nsima mikolo emonani nde bato bakobanda koyeba force na biso bakoloba ete radio oyo ezali radio ya solo mais toyebisi bino ete boyeba yango esika oyo bino bozali kosala makelele esika oyo bino bozali koloba esika oyo bino bozali kokanisa ke bozali bato ya mayele mais boyebaka ete esika bamayele na bino esuki mayele na biso bato ya radio Zoom El1000 ebandi mpo na koyebisa bino ete peuple congolais tokotika bango te tokofungola bango misu bakoyeba verité na bino bakoyeba tokobimisa bolumbu na bino libanda po ete bapeuple congolais bayeba bozoba nini oyo bino bozali kosala ntango nyonso mais toyebisi na pasteur Epaphrase oyo soki soi-disant pasteur tika baaventure ozali kosala po ete un jour ekosukela yo mabe mpe okomona ete meme bana na yo wana oyo bana na yo bazalaka ntango mosusu oza na bana na ndako lobilobi bakomi komona papa baye batie bamenote na nsima ya maboko mpe bakomi kokende na ye bana bakomi kolela parce que biloko ozali kosala eza baaventure ya bana kuluna un pasteur digne akoki kosala babiloko ozali kosala te ozali comédien aventurier biso tozali kolobela yango direct droit au but ozali koyebisa yango ozali aventurier oza komérite te ozala pasteur au milieu ya bakongolais bino bato ya boyende boza kobebisa réputation ya bakongolais na kati ya mokili oza kolinga kose faire voir que yo nde ozali vrai pasteur un bon pasteur mais nzoka nde un mauvais pasteur c'est toi ozali moto oyo ozali kotinda bato penza na nzela ya lifelo ezali yo lokuta ezali komonana mais miso makasi après mibengi pasteur mawa pe pasi mais tolobaki yango ete nzambe akobanda kobimisa bino polele pe bakobanda kobeta bino fimbu na miso ya bapeuple congolais pe tokomona bozoba na bino na mokili pe bato bakoseka pe bakoloba ete tala bato balingaki bamikomisa bapasteur nzoka nde bazalaki baescro bato bazalaki kokopere na baopposant congolais mpona kolinga koloba n'importe quoi mawa pe pasi mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandeko babolingo bandeko bapapa bamama tozali koyebisa bino ete il faut kosala attention na pasteur oyo bazali kobenga soi-disant pasteur Epaphrase
Soko omoni moto azali na moto moke lokola ndeko babengaka kelele ndeko. Il faut kozala na ye mayele, il faut kosala très attention. Po ete babiloko azali kosala, babiloko azali koloba, azali konange kaka na rivière oyo ya mensonge. Bandeko, biloko azali koloba, na biloko azali kotalisa bato. Ezali ata débouté, ezali babiloko moko kaka azali kolokota de gauche à droite pona kolinga koya ko distraire bato. Bandeko babolingo ba peuple congolais. Tozali koyebisa bino ya solo bokeba na tata oyo bazali kobenga Epaphras. Azali tata moko lokuta, azali kolinga ko bebisa donc lilala ya kopola, alingi kotisa yango, alingi mikotisa esika ya malala ya malamu po polisa nyonso. Peba peuple congolais tozali koyebisa na bino ete boyeba yango ete awa na poto to bimisi un grand menteur, soi-disant pasteur na kombo ya Epaphras. Il faut boyeba ye. Kuna na Congo, soki omoni ete moto moko zali na église na yo. Un soi-disant pasteur moko aye, oh Epaphras awiti Belgique, aye po ateya, ndeko, bondi mate. Azali aventurier po ete makambo asali ya na poto ezali soni. Pasteur oyo ayokisi mokili soni. Alingaki asakana na kombo ya pasteur mukuna po abebisa réputation na ye. Alingaki asakana na pasteur na kombo ya sœur Marie Misamu, jalousie. Alingaki asakana lisusu na kombo ya sœur Laure Mbongo, ba makambo ebele tata oyo bolanda te po boza komona motu wana muke bolobi te azane na mutu muke neti ndeko babengaka kelele. Ba makambo mabe tondi kuna bandeko. Bokeba. Peba image oyo tango ekoya tokopanza yango partout ekokende na Lubumbashi ekokende pe na Kivu. Il faut bayeba pasteur wana bayeba bamisala nini ya mabe oyo azali kosala pe ba escroquerie ba aventure oyo azali kosala na bato bazali kobenga soi-disant ba combattant. Il faut ba image wana bato bayeba ye boyeba ete azali mbuma mabe na kati ya Congo. Parce que to mwana na mutu te oyo awangani pas même 48 heures aye kokosa lisusu epa ya pasteur Mukunda aza kokoka koloba te bino moko bolandi yango. Après ba combattant babengi batie pression balobi non ndenge nini okoki kosala likambo boyebi te ezali soni banini aye a changer message oh tata ya ndenge nini azali kobenga pe pasteur. Oh mawa Congo na biso mawa vraiment en tout cas na posa kolela Epaphras oyokisi ngai mpasi na motema posa ya kolela nakokaki kondima soki mwa likro moko boye nde moto azali kosala makambo ya boye mais yo mipesi titre eki pasteur tela babiloko ozali kosala amipesi mpe kombo ya Epaphras vraiment ayokisi nga posa ya kolela nzambe penza fungolela bato oyo nyonso to oyo Epaphras akangelaki bango nzela ya lola fungolela bango nzela na bango po ete bayebaki teke Epaphras aza na ye likro vraiment ezali pasi mpe mawa bandeko bobolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.